bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Télévision. Merci pour la fidélité. Vous continuez à s'abonner, à partager, à liker l'émission. Bandeko Balandi. Toye kola kisabino to boyoka ba image o ezali koloba to pe ba témoignage ya bandeko oyo bazalaki ba proche ba vivraki to ba tambolaka na les Sphinx papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba le père bon continuer kozona nous ba intervention et puis ba témoignage o ezali ko salama par rapport à la date où ils allaient au asile côté Kabiso. Donc bon, il y a vraiment une image de la télévision. Merci Nabiou Mbouya à la caméra. Merci à la donc on a 5 ça va plus en mode de télé bacologène papier qui est là qui sombe sans oublier moi vais Luka Serge je suis à 4 à Londres maman Jenida Yaka Embe bambo de Sibé Zoamio donc suivez les images. Moi Mboka. En tant que moi, 12 ans, historien, on peut faire ce journal le 1er février au Togo Salaka Sika. Oui, Lelo Ezali Mukolo, Papa Etienne et Okufaka. Né yango moni président Félix akende kocha jeune de père kuna na muzole et puis akoya ko rejoindre biso awa c'est pour cela moni tukabo bamusuba ke muzole biso bamusutu ye awa ko bosa na mukolo ete ezali mukolo ya grand leader oya biso oya salaka makambo ya UDPS oyo lelo akomisi biso na pouvoir fachi beto akomi président c'est pour cela moni tuya otuka ebele tutonde a pouvoir batu balingana c'est comme ça on a batu bayaki ebele so pouvoir batu balingi te batu bayaki ebele te c'est pasteur Ali mon a 12 ans na zalinga moko te tozana ba président ebele ya parlement puisque nakoko kangama na télévision ngayo moko te. Bonjour mon frère. Au mon journal le 1er février 4 na Sainte-Anne à la ville au Kolobani pour na batu sur la diaspora surtout ba Hollande. OK, merci beaucoup de la part du président Moustapha Parlement de Moutanitoire. Le lot on a 5 ans jour pour jour 5 ans depuis docteur Etienne Tshisekedi atika kibiso otobengi héros national pour le peuple congolais. Père il y a démocratie, il y a République démocratique du Congo. Mutoa bundaki pona mboka na biso écoute des la démocratiser. Mutoa bundaki pona mboka na biso état de droit écoute. Mutoa bundaki apesa ki vie na ye jeunesse na ye pona kopengana o azalaki dictature ya Marshal Mobutu. Et l'homme Marshal Mobutu, Moussé Laurent Désiré Kabila et l'homme Moussé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila est raison pour laquelle aujourd'hui Fachi est maintenant au pouvoir. 5 ans depuis Akoufa qui est au Monipi Sololo, toute la base nous sommes ici pour te rendre hommage à Kanissa Soussou, Bitumba Oya Bundaki, Kanissa Soussou, O IDPS, combattre Akoufa qui, Oyo Téré Sekendeki, Tokendeki, soutenir aux visions. Il y a docteur Etienne Tshisekedi, mais au Moni le lot de la messe. Pour nous rendre hommage au Kanissa Abundaki. Parce qu'aujourd'hui, de 82 à 2017, il y a eu 37 ans. Maintenant, 37 ans, il y a Koufaki, mais 40 ans, il y a eu IDPS le 15 février, IDPS a totalisé 40 ans. Oh, Yango Ebundi, maintenant au pouvoir, 3 ans au pouvoir. Yango Monique, le lot, on va combattre, il faut réfléchir. Nini Tshisekedi Alobaki. Les Congolais, il faut réfléchir. Est-ce que l'ITT Tshisekedi est coquille? Les Congolais, il faut réfléchir. Est-ce que l'IDPS Bitumba Oye Abundaki? Est-ce que Kokisa? Il y a un moment où nous avons été. Batumingi Bazolo Balelo, l'IDPS sont au pouvoir. Mais le lot de mon athée, tant que Tshisekedi Azalaki, nommé comme Premier ministre, il a posé Kita, nous sommes tout peuple Azoka. Mais on ne peut pas comparer l'époque de Tshisekedi et l'époque de Félix Tshisekedi. C'est deux choses différentes. L'époque de Tshisekedi est nommé Premier ministre. On voyait que toute l'économie du pays était entre les mains des Congolais. Mais aujourd'hui, combat aux années comme économie en Mokanabiso, 90 ans, 90%, exagéré pas d'étrangers. Il y a un autre lobby. Il faut réfléchir comment on doit mener à arracher l'économie en Mokanabiso, exploiter les Indiens, les Libanais et les Pakistanais. Mon copain Ozaki l'ITT Tshisekedi. Parce que l'ITT Tshisekedi est Zalaki. Papa, le peuple d'abord. C'est ça que Tshisekedi nous a dit. Le peuple d'abord, dans les Congolais d'abord. Donc nous allons accompagner les chefs de l'État. Oui, mais nous allons mener quoi? Fachi doit mener des choses fortes
pour arracher l'économie mboka poeza na maboko bétranger. Na pesa petite chose exemple. Le lot tozolo baboy. Toutes les alimentations qui a ba congolais écouffi. Pourquoi au profit ya qui marché et au profit ya ba esca marché aux américains. On a besoin de savoir l'état de droit de biboy. Liboso na biso awa eza bâtiment ezaki à la police. Mais bâtiment wana était kami. Ministre affaires foncières na habitat bateki yango. Au profit ya banani toyebite. Tout ce qui est partenaire ya mboka ezoke kotekama malembe pour qui na batutwana bango na coalition ya union sacrée. Tolobi boye pe congolais pour te comprendre pour n'acheter. Congolais faut te fongola misu. Quand c'est Tshisekedi, mais toi, compagnie Fachi, on doit soutenir le chef de l'État au Simbaye. Nenge Bana Israël Bazalaki. Quand Moïse priait, Batomboli Mapoko Moïse, Bonabayoka O Moïse Azoloba. Bolela Moïse. Yango pe ezana bisolelo. Nous devons nous mener d'efforts pour soutenir la vision du chef de l'État. Ne combat Moïsa, et Tshisekedi a dit qu'elle a qui biso Fachi. Soyons derrière le chef de l'État. Soutenons sa vision. On a mis fin avec Kaboul. Maintenant, nous continuons avec Augustin Kabouya, qui est notre général, Mouanaboute AK-47. Le peuple, tous les combattants de l'DPS, soutenons notre secrétaire général que nous avons aujourd'hui, qui s'appelle Augustin Kabouya Mouanaboute AK-47. Auto Kendenaye, tu gagner majorité dans les deux chambres. Tu gagner majorité dans l'Assemblée provinciale, tu gagner majorité dans la structure union surtout, que l'IDPS ait maintenant ses propres députés pour te gagner dans le Merci. Elisabeth Komonio, Malobani Kobatissa, Nao Mwanamboka. Bon, on a se présenté dans le président du Parlement de Roukonchi. Nazo bakisa parce que biso tozali ba parlementaire biso tozali ba lisu ya mboka biso papa le ezali tozali awa tozali bino soboyebi tozali ko mourir jour pauvre Etienne akufa mukolo oyo akufa parce que ali bisera biso ke to se prendre en charge. Moi zayi maloba na moko avant ko fatiguer la biso na 2018 peuple congolais to se prendre en charge. Na minute de ça boye to yena na messe to yé kolela nanu to raisonner nanu papa na biso oto bundaki ensemble na ye moko to kolela kana mozole mais to raisonner kana to bundaki na dictateur oyo Hippolyte Kanambe o ali abundisaki biso mais tozaki même moral na paix. Vous avez même moral la perte qui sont canango, bah écoutez avec biso. Mais tant batterie ça si à essayer biso dans limiter, dit que c'est prendre en charge. Et on sait que c'est prendre en charge qui l'autre bisi parti béton. L'autre bisi parti béton pour la force de la biso. Mais dans la mine relobate parce qu'il a relé là, mais tout quand on messe, tout raisonner parce que biso tout ça bâti séquediste. Na présent, c'est comme on est le lot ma ramasse l'écran. Na la tikaka CG na biso mikolo. Oui. Olo bani na mukolo na lelo a tozana Sainte-Anne ville mais le chef de l'État organisé pour na kondo Tshisekedi wa mulumba Sphinx délimité tango kufa. Oui, ya liboso na ko se présenter nanu kombo na nga Mundemba Kakasa Odon mimi babenga ngai Shosho vice-président ya parlement yolezo na état-major oto simbaki changu na buda wana. Bon, mukolo lelo ezali ka mukolo tokanisaka kondo Etienne Tshisekedi wa mulumba. Wana le centre de la liberté. Père abundaki ya trop atikelaki biso idéologie yango ya mwana tozolanda ngo kaka na sima ya président na biso Félix Tshisekedi. Oyo azali mokonzi ya mboka oyo azosala effort na mboka na biso po Congo mata lisusu ndenge ezalaki na uta ba Belge. Yango wana toye mokolo lelo na Sainte-Anne toye kolanda mokonzi ya mboka mpona kosoutenir chef de l'État, kosoutenir kondo Etienne Tshisekedi po tokoki kobungisa mémoire na ye te tant que biso basoda na ye tozali oyo kaka baguerrier nde biso baoyo yango wana pesaka longonia nakopesa mpe longonia na secrétaire général aka Mwanabute Augustin Kabouya charge ya parti
CG yo moto tikali na masolo secrétaire na biso topesi yo kaba longonia kumba parti na lolenge esengeli bambo théâtre mwana mboka kotala yo elenge mwana mwasi omipesa na kozala parlementaire debout ya IDPS lelo ezala journée oyo Sphinx délimité kolo parti IDPS mais Etienne Tshisekedi ndenga tikaki biso okoloba nini na bato nyonso bazolanda lelo merci mingi messieurs les journalistes lelo eza mokolo ya tozo se souvenir na mosala kitoko na komba malamu oyo kondo Etienne Tshisekedi asali na mboka oyo ya Congo mokili mobimba bayebi Etienne Tshisekedi pourquoi pas le Congo namoni bato mosusu ebele ezala bakoko na biso bakufa mais lelo oyo totikala kobeta lisusu masolo na bango te soki lisolo ekobetama peut-être na famille na bango mais oyo ezobetama partout au monde surtout toute l'étendue du pays ya République démocratique du Congo toza ko se souvenir na musala parce que aza mutu moko oyo asala Congo alita makasi mutu moko takoki kobosana alors journée ya lole ndenge yo moko moni présence ya bana mboka nyonso batondi lelo na église catholique oyo pona ko célébrer quand même messe ya souvenir ya Kondo Etienne Tshisekedi tokosuka wate pour ton information ce qui met Cécilie biso nyonso tout na mausolée on va s'incliner liboso ya lilita ya Kondo Etienne Tshisekedi pona koyebisa mokilike tobosani yete soki lelo moni lelo toza kosepela Kongo mobimba eza kosepela soki lelo moni histoire ya muto eza kosila te parce que nalita sali yende muto asali ke lelo Congo est se retrouver lelo mwana Congo yeba ko se retrouver na mboka na ye partout azwa respect partout ya ko se retrouver amona ke non naza congolais ye Etienne Tshisekedi apesa lita pona kopesa congolais nyonso valeur libanda mboka tout comme na mboka na ye nzamba sungi na liwana ye batu nyonso bayebaki ke non IDPS kufi esili ndenge ya kufi azwi pouvoir te esili mais nzamba alalaka te afuti koma na ye wana ye kofuta na mwana na ye nzamba za malamu nzamba za malamu nazoyebiso donc souci nyonso ebele tozalaki na yango pona liwana ye mais lelo to se retrouver quand même parce que makila na ye mwana Congo 100% azwi pouvoir tela ndenge toza kokoba donc lelo journée oyo bato nyonso baza esengeza isusu journée ya kolela te parce que tolelaka mais lelo eza ya esengo kutu makasi parce que tomona ti na mwana na ye na pouvoir donc moni lelo tosangani bato ebele boye donc toza na esengo makasi nakoyebisa sikoyo libanda mboka nyonso oyo ye abosana peut-être journée ya lelo soit date ya lelo nakoyebisa bango ke lelo le 1er janvier je crois le 1er février nde Etienne Tshisekedi atika biso yango wana tozotikala kaka chaque année nyonso le 1er nyonso avril février ya année nyonso toza ko célébrer messe ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba paix à son âme. OK, merci. Congolais. Mais aujourd'hui, si on peut parler de la démocratie, c'est grâce à Papa Etienne. Moi, j'ai courage de voir Mobutu. On a payé Mobutu que non, Congo, il fallait qu'il y ait un multipartisme. Il y a Joseph Kabila, a compliqué le sous-deuxième mandat. Il y a Laurent Désiré Kabila, Azoni Sabarwande, Painabango. Papa Etienne a beaucoup donné pour ce pays. Apesi oyo nyonso akokai kopesa pona mboka oyo eke lelo oyo biso ba président parlementaire de totelemi boye donc ezali esprit ya Papa Etienne, c'est-à-dire que Papa Etienne a profité batusu bakanisaka Etienne a profité mais Etienne a profité parce que l'idéologie de l'Etienne est en train de vivre
Tanguy Totelemi Boye, nous représentons Etienne Tshisekedi Wamulumba. Son idéologie, il y a un état de droit, de faire de ce pays un état de droit, faire du Congo une nation démocratique. Les lots, moi, Nanaye, Oyaboti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aye Ponako, Liti ya Papa Etienne et comme normal. D'ailleurs, nous soutenons le chef de l'État, le président de la République, nous soutenons le secrétaire général officier Kabouya et nous soutenons l'UDPS, c'est le président parlement de Boubou le Bion. J'ai dit je vous Mobutu Moibi azalaka na kisi ya domination Kabila toyambaye ateka mboka na Barwande Joseph Iletre ayebi atako komate Félix Mayele akotisi état de droit lelilele wachi lelilele penda lelilele wachi lelilele penda. Je suis content d'avoir pu prendre part à cette messe. Nous avons pu suivre l'avis que le président Etienne Tshisekedi a mené. Ça servira d'exemple pour les générations futures. Présentez-vous s'il vous plaît. Voilà, votre présence a marqué cet événement, ce jour. C'est encore pour la 5e fois que nous regrettons que nous pensons à ce grand homme d'État que vous avez bien connu, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Quel mot vous allez placer sur ce grand homme qui nous a quittés il y a 5 ans déjà? Ben voilà, moi j'ai appris commencer mes premiers pas en politique avec le collègue député, mon aîné, c'est en 77. Donc, je l'ai connu comme député national en 77. Et nous sommes là pour nous souvenir de lui. Le mot que j'ai pour le moment, c'est qu'on doit savoir se souvenir de ce mot. On doit pouvoir se rappeler de ce mot. Et c'est pour cela que pour moi c'est un sentiment de fierté que le fils se souvient de ce mot. C'est bravo d'avoir organisé cette pièce en mémoire de son père. Son idéologie. Tout ça, se souvenir de ces morts, c'est pas pour rien. La République, notre loi a consacré une journée aux morts. Eh bien, il faut savoir chaque année se souvenir de ces morts. Nous sommes là pour ça. Okay. Excellence, ezalaki par la maison civile oyo basali que population nyonso bayoka esengo par l'organisation oyo basali. Président akendaki na mausolée tomoni statut munene a inauguré yango akendaki na ndako ya Nzambe totuni makasi na Nzambe asalisa biso nyonso po tolanda makambo malamu Sphinx atikelaka biso et awa na Béatrice bato nyonso baye kosepela bamisusu bato ebele baza libanda et bato wana c'est ça le plus important, c'est le peuple tomoni que bato nyonso na nzela bazo se réjouir que président azoleka mais sikoyo lelo nakanisi que bato oyo bazo gouverner batala malamu que bazo gouverner, ça veut dire que
kozala au service de batu nyonso, il faut salisa peuple na yo, il faut landa makambo nini bino nyonso bozala en unité. Nazo yoka que na eu des pèses bazobunda, nazo yoka na sena wana bazobunda, botika makambo wana eza malamu te. Sphinx atikela biso message moko. Le peuple d'abord, ça veut dire que ce que yo na place moko ya dirigeant, ça veut dire qu'il faut zala na service. Ça veut dire qu'il faut au salisa moninga na yo, bino bozaba chef ya malamu, c'est celui qui est au service. Lokola nzamba la kisabiso, c'est important. Le peuple congolais, il est en train de souffrir. Pendant que pays nabiso, boka nabiso, président nabiso a fongoli ba confiance na mokili mobimba. Alors c'est le temps vraiment que bino nyonso ba dirigeant bozala derrière le président pour que ça lisa batu nyonso va se retrouver. C'est pas normal que les Congolais souffrent comme ça. C'est parce que vous vous organisez en pensant à vous. Il est temps et aujourd'hui je pense qu'il y a cet esprit qui est passé déjà au niveau de la maison civile. Ah, bah, là, ici, exemple, bah, ça la fête Moko, c'est toute la semaine que les choses sont fêtées. Qu'on fête un esprit qui nous a été transmis par Papa Etienne Tshisekedi. Ça veut dire mettre vraiment le souci quand tu es responsable. Papa Yandaku, Maman Nandaku, Bana Nandaku, Binonyonso, na Congo Mobimba. On est responsables tous des uns des autres. Ce que moninga na yo aza bien, yo pe oza bien. Okoki ko sepelate, ce que moninga azo mona pasi. Et bisonyoso, Papa Etienne Tshisekedi a tiqué la biso méchange. Prenez-vous en charge. Boyebi que le 10e commandement, est-ce que Boyebi Ango, Zambe alobi que ne convoitez pas les biens des autres. Yango na bisonyo so Congo tozo mona pasi. Tozo zela kaka biloko ya kitoko ekoma epa de batu mususu. Totika makambo wana. Bisonyo so prenons-nous en charge. Ça veut dire que bisonyo so tosala musala ya malamu. Et bino ba journaliste, je vous demande vraiment d'être correct dans votre travail. Ne vous laissez pas corrompre. Faites votre travail avec sagesse et intelligence. Bossala, le tour du monde. Vous êtes des journalistes exceptionnels parce que vous avez travaillé avec Kamwa et Loko. Sikoyo, il est temps que vous soyez bénis, que vous allez dans le monde entier, que vous montrez que vous avez des choses à faire passer. Des messages de vie, de grâce, de bénédiction, d'intelligence. Botika Kosala, ba message qui n'ont ni queue ni tête. Arrêtez, vous devez aller dans les médias, aussi dans les médias Nini Wana, na WhatsApp Wana. Parce que vous ici, vous avez la compétence et la capacité de nous instruire des bonnes choses. S'il vous plaît, faites-le. N'ayez pas honte, ne vous laissez pas corrompre. Botika corruption. C'est ça le message. Oyonga Nazui Lelo, Oyonazo Pesanga Mama Koko, Oyo, c'est vraiment 5 ans de notre qu'il est décédé, hein. Qu'on se mette tous ensemble. C'est ça que je donne. Un message d'amour, un message d'unité, un message où on s'unit tous. Tout batu congolais nyonso toza tolinga ba tribalisme te. Tolinga kaka, on se met tous ensemble. Tu dis benamuntu. Ça veut dire qu'on est ici tous ensemble. Notre richesse, c'est notre force. Ba tribu nyonso, on ne peut pas être heureux ce que tribu mususu ezomona pasi. On ne peut pas être heureux ce que batubazo bunda. C'est pas la guerre des Congolais, c'est la guerre des étrangers Nambo Canabiso. Reprenons notre Congo. Le Congo est à nous. Battons-nous, pour que nous puissions vraiment montrer au monde que nous avons la sagesse, l'intelligence. Dieu nous a donné, nous a révélé que nous ne sommes pas n'importe qui. Et le message de notre Sphinx, c'est ça. Je vous remercie tous, que Dieu vous bénisse et merci à mon peuple.